Nzambe azolokumu topamboli Nzambe na ngolu oyo asali biso na journée à l'élo tolobela sur la voie de la délivrance. La voie de la délivrance est une mission oyo ezoko kambama na oya bino muumbu na Nzambe. Les pasteurs bienvenus. Nzamba tekinga au cœur na kwa kolobela sur la délivrance. Bien aimé, pourquoi tolobi makambo oyo sur la délivrance? Parce que tozomo na bato belé, il y a des chrétiens tout comme des païens, ils sont bloqués kobanda origine na bango. Alors c'est pourquoi pour démarrer émission na biso malamu, d'abord tokopambola Nzambe. Parce que le Komoko Salema sans la prière, Nazar reconnaissant, il y a Bolam Oyo, notre bien-aimé Salibiso, notre frère Papa Levin, Nanzela Naye, Ndetozu Ngolu, Yakolobela sur cette émission intitulée La Voie de la Délivrance. Et puis, Nazo Pambola Nzambe Kuna. Namoni bongo pasteur nanga Adolphe na pese mbote sazolanda biso na kati ya émission oyo nazo saluer maman nangai Rachel place noso bango bazali Nzamba pambola bango et puis na pesi mbote na église Muimba ya porte d'Isali oyo ezo kambama epai ya oya bino muumbu na Nzambe les pasteurs bienvenus kiangala église za bongo na Mbinza Bare. Sans plus tarder, je vais lire la parole de Dieu. Tozana Mukanda, il y a un chronique chapitre 4, un chronique chapitre 4, verset 9. Bible Bible. Jaïbet était plus considéré que ses frères. Sa mère l'appela du nom de Jaïbet en disant: c'est parce que je l'ai mis au monde dans la peine. Dans la peine. Alors Jaïbet invoqua les dieux d'Israël en disant: si tu me bénis en agrandissant mon territoire, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur et de toute peine, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Seigneur notre Dieu, merci, n'a pas molio aux ensembles. Merci pour l'angolou, merci pour la faveur, Seigneur. Na tomboli parole oyo panayo, la Bible dit que tant boko tombola moi na mutu boko yeba oyo ngana zali. C'est pourquoi Jésus te s'appelle que tombola yo, parce que c'est toi qui as reçu les mandats, il y a que délivrer ba santu nyosu ya mokili mobimba. Parce que au rachète abiso na propre sang na yo, le sang de l'agneau, le sang aux sang de faux tache. Et na bondelio en ce moment, on doit contrôler ya émission oyo nzambe. Na zu possession ya mabele, na zu possession ya monde mobimba au nom de Jésus. Place notre émission oyo ezolandama. Batu bazala béni, bazala visiter au nom de Jésus-Christ. Amen. Na pambolio yom totolanda biso oza partout na Congo, na niveau ya ba province, na niveau ya Europe, na niveau ya Asie, na niveau ya Amérique, partout. Oyo Zouamine, et puis sans plus tarder, nazo pambola ba diaspora nyonso oyo bazolanda émission oyo bazana monde Zambalola apambola bino nebi ke bozala décité na kati ya prédication ya lelo. Bien aimé, totangi écriture balobi que Jaïbet était le plus considéré que ses frères, c'est-à-dire parmi ses frères. Qui dit considéré, elingolo ba mutumoko azala qui reconnu na kati ya famille. Quoi qu'azala qui reconnu selon sa capacité, mais cet homme Jaïbet azala qui na eloko moko kangavina. Parce que maman le baki que je l'ai affronté avec douleur. Parce que na botuye na se ya passe. C'est-à-dire combo oya Jaïbet et pourquoi? Et parce que maman n'a botaki na kati ya souffrance. Et maintenant Jaïbet tango koli à comprendre que malgré et considération nangai, malgré ma kamnazo sala,
malgré ma capacité nanga, malgré connexion nazanango, malgré ma relation nazanango, malgré ma contact nazanango, mais cet homme Jaïbet vivait une loi, il y a limitation. Et ça les gars oumeli nango, et que ça la cueille non, il faut na lukanzam. Dit que Jaïbet chercha les dieux d'Israël en disant, Seigneur, si tu me bénis, si tu étendres mes limites et si tu me préserves de tous les mal, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Ça, c'était la prière de Jaïbet. Après avoir vécu ma souffrance, après avoir vécu le blocage, bien aimé, tant on a aussi mission sur la délivrance, na lingi na yebisa yo boy mokili tozanango eza mokili ya makam. En aucun jour diable a kotiko na kimia. Pourquoi? Parce que na kata jardin d'Éden alulaki une famille qui était na vie moko ya délice bazalaki na kimia na yebaki nzalate. Lokola déjà mutema ya diable et c'est beba qui atali batu moko bazana vie à bonheur bazana vie moko boya kimia il faut aya ko semer trouble neto moni comment nanzela ya serpent diable a côté pour na ko séduire la femme et il sait que ce qu'a suivi moi si il va toucher directement l'homme et à l'enfant tout moni comment est-ce que l'homme et sa femme babimi na vie à bonheur, babimi na vie à délice, bakomi bakati bilanga. Bien aimé, combien de personnes à cause de l'ignorance na bango, diable simba ba vie na bango, diable détruisa bango, bazalaka na vie à bien, bazalaka na vie moko ya bonheur, bayeba capacité, bayeba kanzalate, tout était dans de bonnes conditions. Mais na kati ya ignorance, oyo bango bazalaki, il ne savait pas qu'un jour que Bako s'est retrouvé par terre. Adam et Ève ne connaissaient pas que Mouto Bazako Solo la naïe, Azalaki déjà est ciblé par un esprit de destruction lié par le diable. Bien aimé, Naoye Bisobo, quoi que tu es considéré, na titre Yozanango, na Musala, na ba relation na yo, mais Soki, na Makila na yo, et que tu n'as pas encore reçu Jésus, tant que Seigneur est sauvé, sache-le bien que quel que soit le niveau Yozanango, tu es toujours dans la souffrance. Pourquoi? Parce que Jaïbet était considéré parmi ses frères. Mais le but que maman n'a pas qui est dans sa douleur. Mais qui est cette maman? Même dans Mokili, on a Nyango, à koki kondi maboti mwana na kata souffrance, et après souffrance, wana, à kamata kombo ya maba pesi moi. Ça dit, il faut passer comme mon boye. Ata utaki na kati ya souffrance, ma kopesi kombo moko ya gloire. Ndeto mona ba muso abota na kati ya césarienne, abota na pasi ma pesi mwana ye victoire. C'est-à-dire pesi victoire, c'est-à-dire aboyi mwana a subir les conséquences de la souffrance na ye. Mais les kamako ka moi et pas ya maman oyo batangi même kombo na ete, ba bia pesi mwana na kombo ya Jaïbet. Bible dit que c'est parce qu'elle avait affronté avec douleur, bien aimé dans le Seigneur. Naoye bisayo makambo mingi bato bazo vivre lelo eza lié na bakombo na bango bapesa bango. C'est pourquoi troba que la délivrance c'est l'état de l'esprit. C'est-à-dire la délivrance c'est la prise de conscience. Combien de personnes baza reconnues dans le monde, baza reconnues à niveau même il y a diaspora, mais makambo bazo sala ezo simbate. Bien aimé naoye bisayo ce qui m'a atali nengozali atali ka nengo lateli alors ba ke muto azaki alors ba ke muto azan rambongo alors ba en tout cas muto yo c'est tomé béni mais na makila na yo yo moko sentir que makam nazo sala ezo simbate. Ça dit tant aux hommes biloko bon comprendre que tu as besoin de Jésus, tu as besoin de la délivrance. C'est pourquoi mon koloyo Jean mona Jésus qu'on les canabi, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pourquoi? Parce que Jean était incapable. Il a porté secours dans quatre peuple. Il a fallu Moutumoko Oyo Moïse a lobelaki que Dieu suscitera au milieu de vous un prophète comme moi, mais vous devez l'écouter. Et quand cet homme est venu,
Jean Moni a lobby, voici l'agneau. Parce que Jean Mona qui est depuis éternité a lobby que c'est lui qui devait racheter toute l'humanité. Bien aimé, la vie na yo, tu as besoin de Jésus. Combien de personnes vont voyager? Combien de personnes vont avoir contact, vont conduire, vont tuer minel? Mais on remarque vu na échange à côté. Rien ne marche à ta simbi mongo à salaka na ngolo côté. On ressent na ngolo côté pourquoi? Parce que combo yozo mema et où t'es lié pas maman. Awa na zone la maman loko la maman naturalité, loko la maman normale non. Je parle de la maman. Maman awa aza image ya famille. Aza image ya libota ou apesika yo bimeli. Parce que Moutounio Sabima na libota, aux en France, aux en Europe, les en Asie, en Amérique, il n'y a pas que Obima na famille moko songolo. Famille oyo bimela eza maman na yo, yenda botio. Mais toi na bateau yo bazo vivre malheur kaka difet abima kaka na famille wana. Ah ici je touche directement les sangs. Toza na babatu o eza na ba vie na bango, makila na bango eko pambola bango ti. Makila na bango eko kumba bango musika te. Ata koti na contact na bato minene, ata koute na bakonzi ya mboka. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui na makila na yo, tu es toujours réclamé. Peu n'importe quelle relation yo ozanango, peu n'importe quelle influence yo ozanango, okobanda ko se retrouver par terre. Combien de personnes aujourd'hui, bazali banda mboka yo anebi kozola nanga. Vous avez un niveau, il y a diaspora, vous avez peut-être na Finlande, na Amérique, na France, na Belgique, partout, soit na niveau il y a Afrique, mais on remarque que depuis Yobima, depuis Yokenda, on a battu 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans même, 30 ans même, à ta katikati ya mabeli ya lupango, na ne pas sombattre. Merci Makambongo, alataka bien, tu es reconnu, ba musicien ba boka kayo, mais famille na yo ti lelo ba tout est-ce que biso pina tozaka na yaya? Tant aux remarqué biloka bo comprendre que ce n'est pas toi. Obima na yo, mais en loko moke kanga yo. Toi na batu belé, toi kaza libanda mboka, mais makila na ye et réclame ka etisiko. Abima mais en réalité, il n'est pas sorti. C'est pourquoi dans ta vie maman Ndekonanga Mobali, moi aussi, tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de Jésus parce que c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Donc Jaïbet était considéré. Toi, Nabatebele, Baza considéré. Talika Gezans Naye, Aza Moutoumaraza très influente. Mais Makamo Azo vivre, d'ici que rien ne marche. Combien de personnes Anambong, mais Azo vivre même ma déception. Rien ne change. Oza mwasi kitoko, mais liba les akayayote. Oza mobali kitoko, oza mayele, mais musale zakayayote. Et ça na kombo moko il y a une influence par rapport à kombo. Tu dois chercher la délivrance parce que nzamba sala ki mokili oyo malam. La Bible dit que nzamba que tout ce que j'ai créé bon. C'est-à-dire quand Dieu a créé l'homme, c'était pour dominer, pour travailler, cultiver. C'est-à-dire place nous sur yozali ne konanga, ezana mboka nini yozali. Et sengeli oyeba ko vivre, vie moko delix, vie moko meilleur, o vivre bolamu ya nzambe. Mais oko vivre ngo comment? Parce que comme bon na yo basi basimba. Vie na yo a déjà réclamé. Donc c'est pourquoi aussi makaba mbongo belé toi na bato belé basala ba faire. Il y a $10 000, $20 000, $50 000, voire même 100 000, 200 000. Mais bon, on est sur la carte de mon pépé. Et si la carte de mon pépé, pourquoi? Parce que la carte de mon a yo ming, c'est pas fou là. C'est pas fou là déjà mon wana. Que mbongo yoko sana ngoloko mokote. Mbongo yoko sana ngoloko mokote. Toi na battu belé. Parce que même na niveau ya libanda mboka ozo kanga. Condition yozo vivre otika la kana kombo. Ngai yaya nazaka na mboka tel mais makamu yozo vivre peut-être tisikoy ozo vanda ba camarade tisikoyo atankanda pamba oh na lozuité comprendre que hein, c'est-à-dire dans ta vie il faut longwana une influence yozana ti kala na no pays yo moko banda ko réfléchir sur ta vie pour comprendre que il y a des choses qui ne marchent pas.
et tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de la délivrance. Bien aimé, et ça très important, la délivrance, c'est l'état de l'esprit. C'est pourquoi Job a dit que dans l'homme, c'est l'esprit, ce n'est pas la chair. Chair oyo ko peso musala, mais musala ngo sala le côté. Chair oyo ko peso mbongo, chair oyo ko peso ba relation, mais au ça ngolo ko côté. C'est pour ça qu'on a battu belé, azana relation na batu ya minene. Na simanaye batu bazo progresser, batu bazo mata, batu bazo ko évoluer, mais yé moko. Évolution c'est la raté. Combien de personnes ozula bango misala na nzela na yo bango ba gagner vie. Mais yo moto créé la bango nzela wana tisiko oza toujours la même position aussi mbaka mbongo mais ata studio a pas mozo ko kozango te. Donc c'est-à-dire tant que on a la réalité oyo, tu dois comprendre que tu as besoin de quelqu'un qui peut changer ta vie. Je te dis la vérité. Si tu racontes avec cet homme Jésus, tout peut changer dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité c'est Christ. La vérité c'est connaître Christ dans son entièreté. Tu dois croire à la parole. Tu dois croire à Jésus pour yendazana makoki ya ko changer badone. C'est pourquoi on a bonde les zambalol. Kaka nengozola Zamba fongola vinayo, Zamba kangola yo, au nom puissant de Jésus. J'ai bête à chercher la délivrance à l'objet. Seigneur, si tu me bénis, si tu étendres mes territoires, si tu étendres mes limites, bien aimé, aux va faire, mais avant ça, rien ne marche dans ta vie. Va faire exaler. Mais ma cambesim bakate, pourquoi tu es toujours limité? C'est pourquoi j'ai bête à chercher. Comment est-ce qu'il peut s'en sortir na Komboan? Maman m'a tapé ça. Les gens ont maman, les gens ont influence à maman, on a influence à la famille. Et si Kayo Bimela, bon, avec influence ni, toi on a pas que nous sommes là, basi baloba, la famille n'a biso awa, mutakoba la rosalate. Je connais Sœur Moko ayaki nanda, zo sonaye abi papa. Biso toi on a problème Moko yaye. Yamabala. Kobala est un peu difficile. Ato kei, il faut zong. Ato bali pipi loli, il faut zong. Ce qu'on est salé que na loti ndotomo. Na se retrouver na nandako yalibal. Vie est stable. Na zolamba makamnu est stable. Na moni koko na biso na kata viso ayeko beta porte. Na fongola boye. Na moni koko na biso. Atuni mwana. Awa oyeko salani abi o ngana salaka awa abite yoko sala awati biso na makila na biso tokoko vana na banda kote sadi yo nongo za na ndako za yote yo foso nga pana bino abite koko ngana vanda ka awa aise sika abite biso na makila na biso libale salakati asutuki azrando. Bien aimé, c'est on a cela tentative, mi bali ba yaba honoré et simbat. Nebi c'est on moni comment influence oyo ezana kati ya famille na bino. Donc waneza mama. Parce que maman bot na kata souffrance. Maman, ce sont des gens, gloire à Dieu, oyo basi ba teka ba famille. Oyo basi ba benga satana, ba signa ba partenaire satanique pour faire souffrir toute la famille. Donc il y a d'autres familles, ma balle, c'est Tekama, Misala et c'est Tekama, Bana Bagozala, Mitu ya Malongati, il faut qu'à batu ya Loyenge, Asimaka Mbongo, et si la Kanamasanga, na Loyenge, na Makamunyos. C'est-à-dire, ce qu'on a dans Mbongo, c'est à l'aise, à Zakimi. Dès qu'à Mbongo, esprit ouaneye et télé. Dans l'homme, c'est l'esprit. J'ai bête à chercher la voie de la délivrance. C'est pourquoi na bonde les Zambé que dans cette émission, Zamba Selo Makambo Yaminen, tu dois vivre un changement. Tu dois vivre la réalité parce que oyana mokili pona kotika mutute. Oyana mokili na marque na yo mutabenga yo azalate, c'est Dieu qui a permis à ce que on vivre na mokili on. Et na mokili o yo yeba que aux influence. Un, influence c'est yomoko. Deux, influence pour ta famille. C'est-à-dire, Moutounyoso, Nzamba bimisaka na kati ya famille,
azana mission d'abord yemoko ya kozala bien et puis ya ko sauver famille na. Ça dit mutu nyonso abimaka na un objectif ya famille. Mais on remarque depuis yo botamati les gens même famille wana rien ne change. Bien aimé, l'ongwa n'a d'importance. L'ongwa n'a d'influence. Monde des eaux kende a Jésus pour sana. Tu dois chercher la délivrance. Tu dois chercher Jésus. Parce que Jean a présenté Christ en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Christ est mort pour nous. Il est mort à la croix de Golgotha. Je te dis la vérité. Dans toute la Bible, on parle que d'un homme. C'est Jésus. Même tant que Moïse a dit que Dieu suscitera au milieu de vous un prophète, là il parlait d'une personne. Ça dit Moïse prophétisait sur une personne qui est Jésus. Donc, mokili mobimba o lobiko ezana maboko amututi. Lobiko ezana poche ya pastorité, lobiko ezana ba maïté ba réalité te nenge toujours mona lelo, mais lobiko c'est dans la parole. C'est la parole de Dieu qui délivre aujourd'hui. Mais qu'on présente yo pasteur bienvenue qui angala te, mais ne qu'on présente yo un homme. O yazana makoki ya ko changer vie na. Yango na zo bombe la nzambe. Yom tozo mona molili na ba faire na. Benga nzambe, luka nzambe, chercher Jésus. Place no so yozali. Oko vivre solution, oko vivre changement na vie. Même nanda ko na yo ya libal. Sozo remarquer li conjugal comme boulou ba trouble koti parce que basi ba loba ke yo ko vanda te nanda ka libal. Tango zo vivre makambo oy benga basali ya nzambe. Ba ko zanga te ko sambela pona yo. Nazo peso numéro na ngai ya contact. Numéro na ngai za 081 720 83 76 081 720 83 76. Deuxième numéro est à 090 39 93 638. Vous avez sur le niveau de WhatsApp. Bien aimé, c'est très important. 090 39 93 638. Bien aimé, ce que bengi biso toko sungayo na prière. C'est très important, toi na bato bazo vivre l'influence ya bam. Mais ba vie na bango eza parter atikala kaka influence ya combo. Mais en réalité rien ne marche dans sa vie. J'ai bête connaître ça malgré je suis considéré. Malgré na yebani na quartier, na yebani na ville, na yebani na monde. Mais et là qu'on a zomema yango nezo kanganga. Ça dit j'ai bête été réclamé jusqu'à ce que yemoko aluki délivrance naba nakati ya vina. Vous savez la délivrance est un processus. Nzamba ko banako kangolo malembe à condition que obenga Jésus na vina. On dit mais la vraie parole parce que l'évangile et se perdre sens nango. Évangile et perdre sens dans la réalité ébélée. Sokutani na nzambe ya solo gloire à Dieu. Et nazo zoa la réalité ébélée oyo bande comme subazo benga même na niveau ya Afrique du Sud. Donc eza moi passe mais biso to ça konati. Biso tozo parler que Jésus o sa solution ya kokangola vinayo. Donc voilà bien aimé, nazo qui ne pousse vers la fin de cette émission. Longwa n'a pas d'influence. Dans la dépôt banda ba faire wa, ou betela ngo 10 ans, betela ngo 15 ans. Osalaka na lamba, osukaka bongo. Et si li ozumbongo, sombelo ko boyesi, mais que mbongo ça nango ba faire ezalakate. Ça veut comprendre que ba ko tikelo influence. C'est ça la considération. Baby que bon de koyo azoka moi 100 francs pesa kabiso mais yemoko na 100 francs na kosa na ngoloko moko te ya malonga ko tika pe na cachot tika ta monument to na batu musu ba bandi ba faire lelo azo tonga ba immeuble ma bandi a faire moko ya une année 2 ans mais yona bango peut-être yo l'équipe bango na ba relation na mayele na ba stratégie mais malgré ça rien ne marche dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur. Tu me suis partout. Aux Ola Nangana monde, aux Ola Nangana Afrique, Amérique,
nakoyebisa yo tu dois chercher Jésus. Voilà nalingi nabonde la Nzambe yo mutolandi émission oyo Nzamba salo grâce Nzambe apambola yo nayebi ke soko luki Jésus tu ne seras jamais déçu. Nalingi nabonde la Nzambe nanga place nyoso yo émission oyo ezole kana yo mutozola nango kanga misu na yo. Je vais prier Dieu nayebi ke Nzamba lexibiso nanzela oyo po toya tiesika yozali et nayebi ke mutu nyoso alukaka Nzambe na mozindo Nzamba tikaka ete. Je vais prier. Seigneur Dieu de gloire, Nzambe ya lola, Nzambe ya ngolu, Nzambe ya faveur. Na pamboli mutu nyonso oyo aza saisi na ngonga oyo apesi temps, apesi litoyi na ye avandi Yahweh na ndaku na musala akokoti na niveau ya site alvin à la voix céleste pour écouter rien que cette parole. Yango na bonde les âmes au salamutu na grâce. Maladi nyoso zotungisa yo, Nzamba bikisela yo, Nzamba bikisa yo au nom de Jésus. Même si tu es bloqué, même si tu es condamné na niveau ya famille, ata basi baloba ke yo atobimi libanda mok okosala loko moko te na bonde les Nzamba salo grâce akangola yo na situation nyos o ezotambula te na vie na yo au nom puissant de Jésus. Même si basi balakile o mabi, même si yo ozo vivre ba ndoto ya mabe, l'esprit de mort na bonde les Nzambe akangola et na bandi seleke nyos ba dresser liboso na yo na musala na ba relation na yo au nom puissant de Jésus. Semence nyos o ebomaka ba faire ya bato na vie na yo na condamné yango na komba Jésus. Yamba ngolu ya Nzambe, yamba faveur ya Nzambe, place no si yo zali na monde, na Afrique, na partout dans le monde, na kombo na Yesu Masi. Que la gloire de Dieu et la partage na yo, c'est dans le nom très puissant de Jésus. Na bonde le bongo avec foi et avec action de grâce. Amen. Moi les amis wabino, le pasteur est bienvenu qui angala. Et puis que à chaque fois Nzambe arobana comme mabiso awa tokozanga te kolobela sur la délivrance parce que cette émission demande beaucoup de soutien. Ndengno son Nzambe ako venir yo biso tozana okoki soit kozwa biso na nzela ya singa enebi ke Dieu de la Bible akozanga te na kopambola. Merci. Na pesi sous numéro nanga 081 720 83 76. La bandeli 081 720 83 76. Et puis le numéro de WhatsApp est à 090 39 93 638. Voilà. Zambé alola apambola bino boye to kutani mbala yasima. Zambé apambola una kombo na espacia. Amen.